Mbote bonjour, na bino batu bozuli baku ya kolanda biso na okoloma lelo na ezui ezali branche moko to tcha l'océan du Congo na chaîne de libération epai oto ka bakongomani epai oto panzaka to sasaka epai oto belaka moto ya papa le moloto ekita etumba misala nyonso ya baloki ya République démocratique du Congo epai oyo to conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka to longolaka peuple congolais na bolema epai oyo to tchaka litono na nzete po ete to benga yango balamu epai oyo to salaka mosala ya Jean Baptiste epai oyo to akabongo basinzili polo kobetaka mbela koloba ete tango ezali mabe to telema to bundela ekolo wa biso epai oyo to telema ferme fidèle lokola bakuke polo kozela lisekwa ya République démocratique du Congo epai oyo to mokundolaka maloba ya nkoko la biso le laboureur oyo aloba la biso bêcher fouiller ne laisser ni place que la main repasse. Merci na bino banso ba obo ko benga équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana nanga na kunya do ngai yanga mokonzi na Angleterre na mboka les grands professeurs Achille Mave pe na molonga na Mireille Mave pe libota na mobimba. Merci na mona mère de Brino na Autriche. Merci na Kilame John de Talotake Tumba Kane Kontobo kila lokonde fam pekato. Merci na la Chabienne maman sociale maman Bikolo maman na Jolie na Suisse. Merci na papa Michael, merci na maman Célestine, papa Alfred na maman Clarisse. Merci encore une fois la Big Daniel Ngenda. Merci na Guy Lompinga la South Africa, na Nana Lompinga Guy. Merci na Merveille qui toko l'équipe de 7. Vraiment la Bambela la Bino Eyo Kami. Ah bala ma passe la ngai. Merci na Number one, Juka Am Yoser de la presse congolaise. Merci na Etumba. Oh, bino paso bozali ko sala. Petit frère Zola to benga na prompt rétablissement. Merci na ba mama ya missionnaire ba mama ya plestronde nzambe apambola bino. Merci na noko na ngai. Ah noko na ngai. Ah noko. Merci na Belgique na mboka ya ba mama missionnaire. Merci na Nita Babe il faut kuyo moto. Merci na bino nyonso oyo vraiment boza ko benga maman c'est un problème nini maman c'est ba oyo pe ba yebi maman c'est ba condoléances na mamour maman c'est vraiment Nzambe ayebala kopambola biso partout bozali bobengi biso la Tunisie bobengi biso la Zambie bobengi biso la Tanzanie bobengi biso la Kenya partout biseka ba Kongomani bazali vraiment bambela tozui tellement ebele yango tolobi lelo malgré tout to ali kati na kolela kasi to telema poete to pesa basango pamba te to yoki to lobi to koyokola la mpongi te pour soki pe to la mpongi ekozala malamu te ekolo abiso to sala ka lokwa Dawidi abondela ki tango mona zala bomo ina kufa na ye atelemi apopoli mabele aye oyo loba ser misambo ata na lingi na pengwa yo nataliliwa ya somone koloso na telemi na popoli mabele nanga nazima kasi na landi masia nanga yo donc tout les matou pour la mabele poète tout ça la mosala ko vanda pe moi kimia ezalaka malamu te. Merci encore une fois na bino banso ba oyo vraiment bozali ko assister biso financièrement na ba prière na bino maman Samuel. Merci vraiment na appel na bino. Merci na maman na Jolie na Suisse. Merci na maman Dolo. Merci boza tellement ebele ba mama ya moto mojali moto mozima mite. Merci na mama Jawa assalamu alaikum na ba musulman na merci na bino banso pe bipai binso ezwami bino vraiment passe na motema komona les messagers alors Jérôme Muyumba ko kitsa pinzoli poizolela. Qu'est-ce qui ne va pas na mboka langa Congo bataille ya liloba nzambe pourquoi bokomi ba satana bato bokotaki bozalaki ba missionnaire ya omission ou bien bozalaki ba missionnaire pona kopesa évangile. Congo etengami na basali ya nzambe. Congo ebungi yango to kotambola mwa malembe to sololo basali ya nzambe to tuna bango problème ni na Congo basali ya nzambe ya Congo pona nini bozosala Congo boye kabo ya l'homme puissant azalaki wana le messager Alain Jérôme Muyumba azangaki te koleka na océan du Congo. Kabuya vidéo des Congolais. Peu importe, j'annonce qu'il y a un Dieu qui a dit qu'il va rétablir ce pays. Il va changer notre pays. Il va nous tirer de cette misère où nous nous rencontrons. Il va nous aider. Il va nous tirer de la captivité, de l'otage, des satanistes qui dominent dans cette nation qui ne leur appartient pas. Ce pays appartient au Créateur. Ce pays appartient au Créateur. Ce pays appartient à Elohim. C'est l'Elohim qui doit régner. Pour qu'il puisse régner, nous, le peuple croyant, nous devons prendre en main la décision du plan du Tout-Puissant.
Il y a du malheur partout. Nous sommes dans le malheur. Si en capitale il y a des malheurs ainsi, je me pose la question en province. Notre vie est compromise. C'est plus pire maintenant, peuple congolais. C'est plus pire maintenant, peuple congolais. Nous vivons ce que jamais nous avons vécu, la souffrance, les misères. Oh, peuple congolais. Voilà l'espoir. Voilà l'espoir. L'unique espoir, c'est le Créateur. Le véritable refuge, c'est le Créateur. Réfugions-nous en lui. Cherchons que son plan soit établi dans notre pays. Cherchons que son plan soit établi. Quand on pense au malheur du fils de mon peuple, quand on pense au malheur du Congolais, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Croyant, si nous sommes peu, je vous dis avec peu, l'Éternel peut nous apporter la victoire. Mais il est temps que nous puissions récupérer les institutions. Il est temps que nous puissions récupérer le pouvoir du pays. Afin de donner place au Christ dans la nation et faire une nation juste, où le butin, où les richesses seront partagées de forme équitable. L'injustice régner dans le pays. Nous sommes une nation riche. Il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune explication que nous puissions vivre la souffrance que nous vivons. Il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune explication. Qu'est-ce que le Congo n'a pas? Qu'est-ce que le Congo n'a pas? Les dirigeants ont trahi le pays. Se sont alignés à Satan. Voilà notre malheur, peuple congolais. Rétablissons-nous, relevons la tête. Il y a de l'espoir. Dieu m'a dit qu'il va rétablir ce pays. Le Tout-Puissant m'a dit qu'il va rétablir ce pays. Il m'a dit qu'il va rétablir ce pays, mais il va juger l'oppresseur. Il va juger l'oppresseur. Et je dis au peuple congolais, il y a un défi qui est déjà manifeste. Il y a un grand défi, un grand défi, un grand défi qui est déjà manifeste. La victoire appartient au peuple saint. Et la victoire appartient au peuple saint. C'est au peuple saint qu'appartient le Dieu véritable. La victoire appartient au peuple saint. Gardons espoir, papa, maman, jeunes gens, jeunesse sacrifiée dans les rues pour être manipulés à cause de 5 000 francs. Prenez courage, mon peuple. Il y a un Dieu. Prenez courage, peuple congolais. Il y a une intelligence qu'on appelle Elohim. Il y a une intelligence qu'on appelle Elohim. Il a déjà pris l'initiative. Puisqu'il m'a parlé qu'il va rétablir la nation. Il m'a montré les secrets de ce pays. Il m'a montré les profondeurs du pays. J'ai le courage d'annoncer que le Tout-Puissant va rétablir notre nation. Et il va juger les oppresseurs du pays. Prenons courage. Prenons courage. Que les dieux des armées de la RDC puissent donner la paix à notre nation. Qu'il accomplisse sa parole de rétablir sa nation. Qu'il nous tire de cette souffrance. Je demande à tous les croyants, il est temps. Il est temps, puisqu'il y a un défi
qui a annoncé contre tous les magiciens, les féticheurs, contre tous les loges qui sont dans ces pays. Il y a un Dieu qui est capable. Il m'a montré la victoire sur le dragon. Il m'a montré la victoire sur le dragon. bolandi na bokebi ndenge kala otela koyebisa na bino ete motindami na nkolo mwana na nzambe azali komimonisa malakati na ye ayoki pasi bapaster ya ye ekolo Kongo misala na bino nini ntango esengeli bokutana bosangana mbote yali malamu te meliyo kolia malamu te tala makambo oyo bino bokosala bokokosa kobuka lokuta bokosala nzakomba mpe alingi tungia te akotembola bino on se manque pas de Dieu molimo ekiti eyingeli na mitema ekoya molimo santo mosungi kita yobondisa balandaki liloba bayambaki molimo mopepe utaki na lola etondaki ndako mobimba balandaki liloba bayambaki molimo mopepe utaki na lola etondaki ndako mobimba molimo eyingeli na mitema ekoya molimo santo mosungi kitayo wana kalisi papa langa chilenge papa na ngai chilenge bisiko zali nzambe apambola yo o nzembo la lingaka mingi mokambi nzela ya solo pole monene ya Kongo molobeli bisepa ya Yawe obondisa biso na bolembu mokambi nzela ya solo pole monene wa likolo molobeli bisepa ya Yawe obondisa biso na bolembu molimo ekiti eyingeli na mitema ekoya molimo santo mosungi kitayo bondisa kanisa maloba ya Yowele mosakoli atinda maki elaka ekokisamie bisengo ya lola ekiti kanisa maloba ya Yowele mosakoli atinda maki elaka ekokisamie bokanisa maloba yose de la presse congolaise motindami na kati ya chaîne ya Libération mana nanga na kunya donanga équipé pour la télé États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mireille Mave ya Lili Batombo Jolili Batombo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que vive la guerre en RDC. Que vive la libération totale en RDC. Que vive l'indépendance de la République démocratique du Congo. Que vive notre beau pays. Dressons nos fronts qui étaient longtemps courbés. Dressons nos fronts qui étaient longtemps courbés. Ça, c'est notre hymne national. Et zo benga la peuple congolais, dressez nos fronts. Pasipe mawa, moi mère de Bruno, na Autriche. Pasipe mawa, Gila Roche Tamutunga, ezui, bato bakoyoka bako savourer. Bande konangai, ezo pesa pasi na République démocratique du Congo. Menga na yebi, na tango nyoso nzamba tindaka moto po ete aya kosaleve ya conscience po ete aya kotelemisa peuple na ye mission wana efayaka te soki moto ala tambolela sembo ndeko nanga oyo yo ozosentir ke oza na eloko oyo nzambe apesi yo mpo okende ata koza na maloba te lokola Mose bakotindela yo Aron akotambola na yo ndeko kobanga te ndeko langa loba bobele bosolo bakobamba yo mabanga bakosala yo mabe kasi nzamba ko triompher. Il y a un temps pour chaque chose. Chaîne ya Libération ils ont connaître ba problème au sein de la presse d'équipe na baza ko souffrir tellement mais nangolu ya nzambe tata tokobanga te bakoki koboma nzoto kasi molimo te. Et puis ce qui nzamba permettre te toute arme forgée contre nous sera annulée sans effet. On ne se manque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé le moissonnera. Bande konangai, toza na problème.
toyebi te bosolo ezalaka kaka bongo yango biso tolelaka te mpo totalaka Christ. La vérité triomphe. La vérité triomphe. Yako na bandeko bakufeli. Bandeko bazobela nzamba za na bango. Bana ya mai joyeux anniversaire. Wala kabu ya l'homme puissant botama le 10 mai. Joyeux anniversaire d'avance na ye, joyeux anniversaire na bandeko nyoso babotami na mai. Mokolo wana tokoyembela ye soki nzambe pa pesi biso makasi moi gâteau kozala kaka ndenge sala marake. Joyeux anniversaire na kabu ya l'homme puissant. Moi bilili pe ekomona na po nzambe aza ya biso nyoso bandeko la biso pe bazaki ebele bakozanga te po kabuya ata moi 50 à joyeux anniversaire na epe tolexa yango en direct yo Océan du Congo info po kabuya a bino nyoso boyebi aza partenaire officiel ya Océan du Congo naissance nango Enoch Ngila Dieu ndeta lotaki tumba o etikali kaka oyo zalango o bakena ngo eza moke o totikali nango yango ebele Enoch Ngila tokobosala ka yo te na ba mama ya de Deia, tokobosala kabinote, tout ça la mosala ensemble, mosala ya papa Enoch Ezaki makasi peu importe diable, ayaka ka pour la diviser bato ba osala mosala kitoko, mais aujourd'hui to habiter où sommes-nous? Mais biso la papa Enoch toko telemaka kaka pona kobundela Congo po aza mwana Congo. Matondo la bino nyoso bozolanda biso bipai biso bobenga ki to sala ba problème oui, ko benga ezamalamu kasi ba menace pe ezoleka malamu. Nako répondre li passe nanga ino ya se ante live. Pour ceux qui na répondre ete ko zala malamu te, je sais que ba dongolo miso na yebi ke batu mabe bazoluka ko kabola kasenga na li passe nanga to ko kabola te pote utesika moko. Ko kabola nde to ko kabola te, mais ko répondre nde na ko répondre par rapport à l'émission a utaki na ko sala po ekomela kinga la matoyi. Li passe nanga ino ya se ante live. Il fallait ko benga na leka na pona pesa kaka kuna meloko benga kinga te olobi ezapela ndenge mabete mais ngai nde lazolobela fayulu trop et sengela ki boleksa nkande boleksa ki bongo na ba téléspectateurs na biso ya se ante live en tout cas naza ko répondre bino mbala moko po metuna ezala zala mingi te kasi ngana lipasa nga tozala problème te. Ah, bandeko babenga ki lipasa na yo problème nini Océan tozala problème te azali pasa nga akotika lipasa nga parce que utaki na maïda makilate et uté pa nzambe tata oyo nzamba sangisi muto mokila ko kako kabolate mene ya moi bakoki koloba na ye bakoki ko pesa ye tala lipasa na yo lobele nanu boyena boyete Océan abungi nzela te bino nde bozo bunga nzela alors na kotali sabino soki sincérité zali bokoyeba mais eloko moko na kosenga la bino muto asa la vidéo oyo Océan finga Martin Fayulu Madidi atindela nga ngamona ochango oyo asa la vidéo ke Océan afingi Martin Fayulu Madidi botindela nga s'il vous plaît Océan lobi muto asa la vidéo oyo Océan afinga Martin Fayulu Madidi atindela yango aza nango posa soki ezate na ko regretter bino c'est que boyebi na bino makambo bosala kate soki ezali botindela nga yango et puis na expliquer soki mafinga kala bongo to peut-être koloba bosolo nde komaka mafinga lipasa na ngai ino yayo yangoyo na balandi ya CNT live bo landa biso na bokebi na partout dans le monde bato botuna ki mituna ezape da ndenge ya mabete ndenge bino moko bolobaki tozola lu video oyo kabu ya l'homme puissant Riko sangana te na kati ya corruption na kati ya iniquité. Un président conçu dans la corruption mboka ekobeba ezali potopoto ye moko Félix alobaki toza bomoko muto ya kolongwa na bomoko komo na enani likama akozwa likama ekozongela ye moko donc toza en face ya président aza élu te aza nommé parce que ye moko aza conscient ayebi ki azwa eka à 15%. Je voudrais particulièrement saluer justement la sortie officielle de l'Union sacrée. De tous les temps, le MLC a toujours été un parti qui se retrouvait toujours du bon côté de l'histoire. L'unité aussi, ça va nous permettre d'aller au-devant. C'est ça la vision du MLC. En conclusion, un parti politique, un cadre du MLC et tout le reste, nous sommes toujours du bon côté de l'histoire. Vidéo on a banzi bomoni avant Maman F Bazaïba et après Maman F Bazaïba. Nde ba politicien na biso ya Congo. Tu ba politicien parce que baza masculin et dominant féminin. Wala bomoni Maman F Bazaïba solo batangu tozala lamuka. Alobi moibi, alobi nyoso koka ekoloba. E na sima nango bomoni oyo uti ko sala ma peine. Alobi baza na droit chemin, ça veut dire na Félix baza na droit chemin. Ça veut dire bango bazo landa place eza malamu. C'est que baza la Fayulu te parce que côté Fayulu ezaki mabe.
c'est que baza kuna te koto ba revendiquer ki liboso. Est-ce que ba réussir to ba réussir te? Mais tout na ngé koza wana. Kabuya l'homme puissant la biso vidéo. Moi je suis kabiliste de sang. Si je quitte le kabylisme, je laisse le pouvoir, la politique. Ah bon? Oui, ça c'est clair. Je suis kabiliste, c'est ça mon identité. Quel que soit ce qui peut arriver, je suis là, constant, loyal, fidèle, discipliné à Joseph Kabila, l'autorité morale. Il faut toujours que c'est la Fatime Béton. Fatime Il faut toujours que c'est la Fatime Béton. Merci. N'est-ce pas? Oui. Bon, tout cas, mon coquille a bien. Il faut être reconnaissant. Papa, je suis Kabili. Ce qui m'a cassé les gars, Kabila, l'autorité morale. Mais la seule en gros, après le bito, comme ça Fatime, c'est comme ça les politiciens à Congo. Bon, moi, c'est un Congo, il y a libérer même Congo. Tout solo la bande. Congo ya boye et cause indépendance mo Congo. Congo ya boye peuple ko tikala ka kolela. Parce que ba congolais ba changer automatiquement. Ba congolais bazo changer. Bazo tika peuple ndenge wana. Peuple lokola yebi so eloko sala te, automatique peuple alandi. Problème na biso le président Elieza Nini il passe na une assez ante live. Président Eli ba voté que massivement à 62%. Bande konaye ba trahir ye, tout le monde le sait. Ba kende ba kendaki. Biso totikali constant na peuple. Na président Eli pour te défendre nation. Seye, bisoto pona. Bango bayebi yango, fayulu aza mokonzi. Bango bayebi yango, ke aza mutu sama. Tovota ki fayulu. Tovota ki fayulu. Toti kalibongo, peuple aza constant. Tokende tobunda pour la libération de la République démocratique du Congo. Pour éviter la balkanisation. Tokende, montagne nabiso ko chancelete. Maloba président Eli Lanji. Mais aujourd'hui, où sommes-nous? Montagne est chancelée toté. Qu'on se dise la vérité. Biso tozo bunde la nation congolaise. Tozo bunde la peuple. Tozo bunde la mboka indépendance. Félix Azoko Kate. Les lorsque qui toquent la maponami, Félix a gagné 62%. Oh, Martin Fayulu a gagné qui 2018. Félix a collé massivement. Parce que l'opposition tout est qui vers Félix. Bon, opposant bazay souti. Bon, opposant bazate. Congo etikali il y a théâtre. Pas d'opposition. Nous sommes qui na pouvoir. Nous sommes qui na pouvoir. C'est quand il y a tout otikali. Pas tous au bout de Etumba libération. Etumba ya Congo, c'est le faisalité. Oh Etumba, oh Etumba on a cessé le faisalité. Ok, otiki biso. Biso to au bout de la Congo. Okufi opemi. Olongwe. Obeli opemi. Oh démissionné ok Congo et kotika la constat pour te libérer yango parce que balkanisation ça mala est la République démocratique du Congo. Tuerie, assassinat. Makambo ya mabezo salam. Problème na biso za nini? Martin Fayulu m'a dit qu'il passe à une assez anti-live. À la lumière. Oh, il y a télémaki. Montagne ko chancelete. Yende fakumba peuple. Berger, il faut même ma peuple. Mais berger n'a pas dérouté. Tout le bâté. On insulte. C'est quand on a un temps papa so sa malamu te la kachanda. Bana bako se révolté. Tolobela nani océan salinine azana problème nani pour les lots à comme en insécurité totale. Qu'est-ce qui ne va pas? Dire la vérité ba congolais bolingi ngote to betaka kaka maboko ata ba ko chabiso nyai ata to ko li ate. Moïse Katumbi aujourd'hui ba kopesa maboko te
Et ça, Martin Fayulu m'a dit, Ndé Moutapesi Moïse Maboko pour Félix Abima, président de la République. Comment vous avez dit bomba yango? Ndé ko tuninga na ndenge ni. Eh, biso lelo la oyamba te. Boyamba kuna la régie. Soyez message boyebisa biso. Parce que mon mboka Martin Fayulu m'a dit, akei ko sangana Moïse Katumbi. Alandi Moïse Katumbi na Lubumbashi, bon tout na papa Denis Mukwege pourquoi il a quitté? Parce qu'il est passé là qui parmi bango. Mais et comme il a tawana, papa Denis Mukwege a désisté. Il a compris que t'es. Ce qui n'a qu'à la makambo la rosaka le quoi bateau à Kabila. Je suis Kabili après moi comme ça fait béton. Donc on dit ma Kabila te pour Kabila yibaki mais biso toke la constat o eza Félix. Et le connaît tozoloba. Moïse Katumbi a sondoli biso. Moïse Katumbi a dit na besoin de peuple congolais. Moïse Katumbi bakei. Moïse Katumbi a passé la charte. Moïse Katumbi a lobinga mutu na pesa ki mbongo la Martin Fayulu m'a dit il y a ba campagne ya banini. Et Français Kalomba ye koloba yango. Et président Eli azui avion de Kinshasa ti Lubumbashi. C'est par là et puis si déception. Batunyo so balandi Félix. Parce que loi Tchani était le Moïse Katumbi. Et puis ba Congolais ba komi koloba boye. Vaut mieux te voter Félix que te voter Moïse Katumbi aux étrangers parce que qu'on voter Moïse Katumbi ezali ko pesa ba Rwanda le sous maboko. Campagne comme ko sala mabongo. Mais président Eli la République démocratique du Congo, azali na Rwandais, azali na mutu azana nationalité douteuse, azali na mutu oyo batu bazali ko boya. Allez-y comprendre, être avec Moïse Katumbi, c'est être avec Kabila indirectement. Être avec Moïse Katumbi, c'est être avec Kagame indirectement. Parce que balobi boye na bitakwira. Et ça la batu mususu recommandation zo la Kigali pour nommer bango dans la République démocratique du Congo. Ça ce n'est pas la honte. Bazo recommandé à partir à Kigali. Kagame alobi bochelanga mutu oyo. Kagame alobi bochelanga mutu oyo. Pe mutu wana bache abimi awa. Bande kona ngai. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tozali kobomana na likambo oyo zali pole? Souci à peuple congolais ali président Eli alongwa la maboko ya bato mabe azonga bundata etumba ya ye moko soki ako perdre balobi atikala ki constant na histoire Lumumba kufa kiti bokalisi Lumumba zaki na besoin kolia kanyaka te Lumumba kufa ki na âge nini mais Lumumba la tani ni bala na ye ba ye konginda la sima mokongo ya komba ya papa la bango soki tolobi tolanda komba ya bandeko tozala ba lumumbiste. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Ou tous les démons, tu as qui vient pour te captiver ma femme. Mais Nzamba Lingite, David est là pour la délivrance de la République démocratique du Congo. Tout le monde est là pour solon de Kolanga Botika Koli Angala Biloko pour Ekosimba Langote. Botika Kosala complot contre chaîne Oyo pour Ekosimba Te. Nzakomba Folange Itungia. Problème na biso tolinga ki président Elias à la montagne ko chancelier te akende po na mbongo te l'argent ne fait pas le bonheur le coup munde personnalité aujourd'hui opposition ezate na République démocratique du Congo bloc ya Moïse Katumbi matata mponyo président Eli Denis Esanga eko jouer rôle te ce qui est comme ça l'accompagnement te bolingi toloba te ndenge ni bande ko la ngai Moïse est avec Félix à Union Sacrée Denis Esanga ba uta ko potala na président Eli après ba ye ba yokani Denis Esanga za dina ba bemba gombo pona ni to kosala kaka la bato to imiter ka histoire za la moko c'est par là que nazo mona nzamba za malamu alobi il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Dieu ramène seulement le passé. À Komisango Sika. Histoire à Congo se répète. Histoire à Congo se répète. Il y a des trahisons. Tchombe a trahir Lumumba pour que le Kobomaye. Le fameux Tshisekedi a été là, Bengue et Crapaud. Ainsi de suite. Histoire se répète. Pourquoi? C'est quand on dresse forme aux colonies. Qu'est-ce que moi j'ai à voir? Marche à les 13. Ezali marche à Moïse Katumbi, Denis Esanga, Batata Mponyo, président Eli. Est-ce que président Eli a coqué le sous coqué le collier à Moïse Katumbi? Oh, le lobo, c'est les campagnes à modèle. Bon, c'est quoi président Eli a la président Mkone? Président Eli a perdre.
parce que afungoli porte pas ya Moïse Katumbi. Je disais ça, attention, bilo bato boza pembe la président eli bilo bobo biso to ya pembe na ye parce que tozo ya koloba vérité. Bobo biso tozo ya na voix nzambe. Mais tango repousser nga na ko popola ka makolo. Nga na kenanga eza maloba ya nzambe. Bisika bayambi yo tika kimia. Bisika baboyo popola makolo malédiction likolo na bango. Mapele tango epopwa mina sime yo koto la misuti. Mabe nanga eza wapi lipasa nanga. Qu'est-ce que l'océan fait? Paul le kombo na ye liama, Paul le babundisa chaîne oyo. Chaîne oyo eza nzambe. Kombo chaîne oyo ezaki océan du Congo. Et comme chaîne à libération, c'est Dieu. Bo bundisa nzambe ngate. Océan rien à voir na Martin Fayulu Madidi. Mais Martin Fayulu Madidi c'est notre leader. Oh totambola ki na peuple. Mais Martin Fayulu Madidi accueilli contribution, accueilli le peuple, aboyi koyoka makambo biso to banda ko yebisa. Et bongo to ko soutenir yeti wapi? Trahison ya Congo, déstabilisation à la République démocratique du Congo, balkanisation to soutenir yango, on dit NON. To ko soutenir yango te. Allez avec Moïse Katumbi aujourd'hui. Oh to so mona Félix a son deuxième mandat parce qu'on pose à zate. Biso toza la tina ya Muzitu tende kolangai. Moi je ne suis pas avec Muzitu. Toza la kalatine ya Muzitu te parce que c'est pas Muzitu qui était président Eli. Muzitu boyebi ndenge bolobaka la ye. Soka kei na ye muta komona pasi te bakoloba Muzitu aza bongo. Mais Martin Fayulu Madidi azo sala pasi. Parce que yende baninga batombolaki. On suppose que quand on tombe si batté à kokene koyamba Moïse Katumbi la Lubumbashi, Moïse va na chefferie na ye. Aujourd'hui to la vérité na opesa mbongo wala. Nani akopesa mbongo? Parce que tu as dit que tant que babane ko sala la muka c'est Mozitu qui donnait de l'argent. C'est quand lelo na la kobimisa bela mbongo ba ça marche les 13. N'est-ce pas Moïse Katumbi? Ba Français Kalombo ba oloba yango. Projet zali preuve ane bango ba komo benga président Moïse Katumbi tende kolanga. Moninga bowe bo moninga nyango yo nyango. Mabe oto osala ezali kamanda kwa mutu te po bo se réconcilier si facilement. Eza ennemi te ya ngai na ndeko moko boto sona ki après ba ye ko fana biso poto lobana. Te eza bongo te. Na oke les sensibilisation bato ba obenga na okatalanga. Lipasa na ngai ezali kamba Congo. Lokola ezali kamba Congo soki nga na BBC, il faut lobalanga lipasa BBC otengami. Eza te ke polo baketenga na ko ba bosolo te nokite na ko perdre te wala bozo sauver Congo te. Vont me perdre, mais la vérité, que Oza la bateau la carte à l'ocouté, le bureau frappé. 2023, bientôt, Félix en cette sélection. Félix en cette sélection parce que sommation est bimi. Félix a eu 64. Le reste était qu'elle a opposé. Et pour l'opposant, on a Félix sélection à Zate. Moutaza grand et Zabemba, tu l'as bisonine. Stade Kabouya, poto c'est ça la bis. Bosolo est triomphé. Na kata stade. Batu bakeye batikala ki baoze la bemba. Tango bemba telemi boyoki nzembo. Bemba kabela biso kangela biso Kabila. Kabouya, pardon. Tu as besoin de dire que tu vas la stade pour la Martin Fayulu Madidi. Pour autre chose. Na banzi bila moko bolandi. Bayembeli bemba nini balobeli Martin Fayulu Madidi. Wala za peuple. Peuple on a siliki po union sacrée bakosaki. Peuple on a zaki sima président Eli. Peuple on a sima ayebisi bemba lobi bemba kangela biso mais président Eli ayembele nini. Alobi lia tondolo po comme la zemi ya Félix. C'est comme ça que humiliation est bandi. Makambo to bande ko lobango avant. To lobi to teka Congo te pona kozanga mbongo. To zanga za problème te.
ba humilier biso eza problème te mais soki toza na nzela solo nzamba kotinda korba kolesa biso lipasa la nga na bandi la répondre na bato nyonso o bazo kosa yo po balinga ke ngai non dirait tozwa problème mais ngano tokozwa problème te parce que to uti la source o bato bayebi te to uti penza musika pe toza musika pe ba mitolo eza sele sika moko donc eza impossible na ndenga mabete na répondre yo na koki kofinga président elite selon éducation na nga wana tina okufa na osala yango te pe mutu moko te aza la valeur ambongo akopesa nga ponga na manquer président eli respect mais pona ko interpeller conscience na ye je le ferai parce que bisika akei kozinda tolinga te président eli a perdre chance na ye soki azongi atelemi ngwi ndenge azalaki akomona makambo nzamba kosala ye mais lokola kela ba Moïse Katumbi il a perdu parce que bokabonaki ayebisi peuple nini bino peuple bozanzinga nzinga na ye qu'est-ce que Martin Fayulu m'a dit ayebisi bino na bozonga na ye na Moïse Katumbi na bozonga na matata mponyo oyo alobaki na ye 2 ans passés que bokanga ye pona makambo etali bukanga lonzo bayokani par rapport à quoi est-ce que matata mponyo ayebisi bino alimbisi ye po atwitaka po alobaka na tina na ye kaza moyibi na mboka bukanga lonzo ko matata mponyo nde bazana ye wana ayebisi ke alimbisi ye atata mponyo alobiki ngala alimbisi président Elio abenganga moyibi. Pourquoi tous les gens comme on a été bazoya pour saboter biso bazoya pour baby sarabiso bazoya pour basala biso mabe mais biso pour to zangi yango bino kasi biso to souffrir te ba condition la biso to zolela o to sala ngoza kitoko te mais on vit du jour au jour ce to telemi pe mutu so telinga bona normal alobi te yo ko sarabato mais alinda ba foute nzambe quand tu crois tu seras sauvé toi et ta famille. Rendra votre sort à l'éternel, mais à lui toute ta confiance éternelle à jura. Tout ça, l'ensemble de l'olenga, sur le péto de la Congo, l'olenga milimo. Toti kakokende boy. Ndekolanga ino, na banzi la répondre bino, na banzi bokolanda yango na bokebi. Soki mabe nangé zali la analyse na sali, bolo belanga menandenge ya solo. Tous à la fanité parce que Congo est au coup fallait qu'on la fanatique. Aujourd'hui, Félix a joué monopole. Il y a opposant tout au bazaki sima Martin Fayulu m'a dit. Ba opposant tout au babane ko bunde la Congo. Ba ye koloba enfin. Vous mettez soutenir Félix Oazali démon à Congo, Maza Congolais, qui était que le soutenir Moïse Katumbi, Oyo Azana Martin Fayulu Madidi, pour la trahison à la République démocratique du Congo. Voilà analyse. Oyo opposant Basali Pomoni Félix Azui, bateau ébélé, baké Nangamboulaye, déception. Alors tout le baté, tout sur l'amboka l'andenge à solo, tout défendre Congo la lolenge à solo, tout tika obuka lokuta, tout le bala président Eli. Ezatarte asa loko la papa Denis Mukwege azongi na yesima yepe azonga sima aboya na ye moko akomoni loko ni nzamba kosala mais ndenga kele ba Moïse Katumbi to perdre à perdre mais biso na Congo to kobundela Congo pour la libération je dis et je vous remercie merci na Kabuya l'impuissant on n'échange pas l'équipe qui gagne merci na Gloire Ngoma Miss Appel électrique et Pape J directeur recherche et stratégie Pesango Mokonzi pareil monsieur Babiso prompt rétablissement na Mamour d'Angola Yako na bino banso pe libota nyoso ya Kengo Wadondo. Joyeux anniversaire na Léon Lobich Kengo Wadondo wana botama le 22 mai azoko ça 90 ans vraiment malgré tout ba uti ko kufela leki na bango leki na ye mais nzambe asunga to botamaka to ko kufa merci na Florence ya Matondo Mido Juka Am le number 1 océan de la presse congolaise et bino nyonso bozolanda biso Big Daniel Ngenda ya Apollinaire vraiment vous êtes tellement nombreux que Dieu vous bénisse et que vive l'indépendance de la République démocratique du Congo tozongela bolongo la biso ya yambo to bundele kolo Congo ekei Congo lelo bunagana bazolia franc congolais te lelo bunagana bakomi koloba munoko oyo Jeannette a prometaka biso to koloba yango Kinyarwanda 5e langue na République démocratique du Congo tango bilo bozo rêver bozo ngabo bunisa mamo se yazo ya na pole mana ngala kunya de langai vérité teti lelo boke na bunagana franc congolais zolia mate lelo boke na bazone tampo Kinyarwanda zolobama ba peuple congolais bazali lisusu na mboka te oyo ke balkanisation to konzema yango te to bundele kolo que vive la République démocratique du Congo que vive l'océan de la presse congolaise, la vérité triomphe. Bye.